sika ebandi ah oui leader na mapati ya RDC spécialiste ya Congo profond mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA aye kotombela bana Congo nyonso en général pe bapaya oyo bapona ye mingi bapassager na ye en particulier bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko apropose pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur voyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba vol ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntsaka vedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Merci aux élèves pour votre vision pour la colonne la journal il y a peu pour la peu merci la PDC confiance au continuer na journal Nabino na République Nabiso est invité du journal le mokolo ya mardi 14 janvier to Poyamba Bongo monsieur Junior Loboko azali bongo président fédéral ya Mwamba ya parti politique ma part pour le Congo MPC na mokuse elongo na ye bango na héritier mapinde mi bakolo bela bongo actualité ya mboka Nabiso bongo masolo etali à Assemblée nationale pour notre premier vice-président et Assemblée nationale professeur Isaac Jean-Claude Chulumbai ye a kambaki bongo délégation moko ya ba député oyo basali ronde ya commune ya Limete pe ba visitaki usine ya groupe Château héritier mapine ba détail na tête ya équipe moko ya ba député nationaux premier vice-président ya Assemblée nationale professeur Isaac Jean-Claude Chulumbai Moussaou asalaki ronde ya commune ya Limete ezalaki bongo week-end eleki pona ko visiter consortium ya ba entreprise industrielle ya groupe Château ya homme d'affaires canadien Château Safdar yango et s'installa na République démocratique du Congo depuis 50 ans pona ko servir mboka na biso monsieur Château ye a réalisé ki ba action ya ndenge na ndenge oyo ezali bongo na responsabilité sociale yango lokola financement ya ba œuvre caritative éducative pe ba projet philanthropique yango ezali bongo azali bongo bazali ko décerner médaille d'or pour na mérite civique na décembre azwaki yango na 2023 yango ezali entreprise d'ovaire cosmétique oyo ezali basé na 6e rue Limete industriel bango basokipaka na fabrication ba produits cosmétiques boy na marque moko célèbre Bébé Rico Swifta boy bango bazali ko fabriquer pe marque ya eau minérale Swifta ezali bongo et longo na ba limonade lokola Festa ezali basé na 13e pe 15e rue Limete Congo Store oyo ezali ko fabriquer ba sac ya ba emballage na plastique yango ezali installé na 16e rue Limete Peclune Place yango ezali ko sala collecte ba recyclage ba déchets plastiques nyonso yango ezali situé na poids lourd Baramoto Kingabwa ba entreprise nyonso oyo ezali bongo implanté na ba province ya mboka na biso République démocratique du Congo pe ezana ba représentation na yango boy professeur Chulumbai elongo ba collègue na ba honorable député lokola Célestin Ingelemba pe Célestin Ekotololeke bango nyonso bakambaki bongo ba compartiment to batalaki baizi nyonso ezali bongo na réception ya ba matière première tine na transformation ya ba produit fini yango ezali kosala mutation moko ya technologie ya likolo na ba machine moko sophistiquée ya dernière génération
ba ouvrier nyonso awa balati bazali bongo na conduite ba technicien expatrié pe congolais oyo bazali ko travailler de manière professionnelle yango ezali ko lakisa qualité supérieure ba produit nyonso ezali fabriqué na société oyo na nzela wana curiosité ya premier vice-président ya Assemblée nationale pona kotala ndenge nini mosala ezali kotambola alobi ba entreprise oyo nyonso ezali na nous déployer vraiment te pona kozala installé dans ensemble ya République démocratique du Congo et pas wapi bazala ba problème ya ndenge na ndenge oyo etali ba taxe pe ba impôt bosimba ke directeur administratif ya groupe oyo azali ko plaider pour na réglementation moko modérée pe ko kitisa ba fiscalité nyonso oyo e ko permettre bango basala mosala ndenge ya malamu bosimba ke na suka ya visite oyo ba eli ya peuple bango nyonso basepelaki kokutana na ba type ya ba machine oyo na ville ya Kinshasa pe ba machine oyo ezali kosala ke ba congolais ba yeba na koza mosala Célestin Ingelemba yepe lokola professeur Célestin Ekotololeke ba promettre ko initier ba action moko parlementaire na rentrée parlementaire ya mois de mars 2025 pour na ko favoriser allègement fiscal na entreprise nyonso oyo ezali ko créer plus de 1500 emplois directs et indirects bazali ko occuper ba jeunes congolais bazwa misala. Honorable Jean-Jacques Tembele Mbuku assistant qui vont na messe d'action de grâce seulement qui en faveur du sénateur Gentini Ngobila Midjo Mabasi a petit nouveau détail. Dimanche 12 janvier 2025, paroisse Notre-Dame ya Lingwala et Yamba Kibato Ebele. Ezalaki bongo occasion pour na mwana mboka le sénateur Gentini Ngobila Mbaka na parti politique nae Alliance des Congolais progressistes ACP na Mokuse pour na ko assister na messe d'action de grâce oyo na misala nzambe asaleli autorité morale ya ACP honorable sénateur Gentini Ngobila Mbaka après presque 6 mois libanda ya mboka pour na soins médicaux yango na bozongi na ye na mboka atalisaki indifférence soki mokete ye atalisaki reconnaissance na ye epai ya nzambe pour na misala oyo asaleli ye talatina etuluku ya ba cadre ba député pe ba membre nyonso elongo na ba sympathisant ya ACP bandimaki ko accompagner moto molo na bango bondimelanga tumona kipe forte mobilisation ya enfant terrible ya ACP président interfédéral ya Moamba Totangi honorable Jean-Jacques Tembele Mbuku na ba base na ye toujours à la hauteur pour na ko relever ba défi na micro ya Info Lingala journal ya peuple les jeunes lions honorable Jean-Jacques Tembele asolola kiboyi naza reconnaissant na bola Nzambe étant chrétien bola Nzambe na vie na biso na vie à autorité morale na biso a passé plus de 6 mois na état maladie mais Nzambe alakisi bolingo na ye epai na ye ya kopesa ye guérison et lolenge bibli et lobeli biso qui est faite en toutes choses en tout temps les prières et des supplications ainsi que des actions de grâce conformément à Nzambe toye kopesa action de grâce kopesa merci na Nzambe na bolamu na ye pona biso na bolamu na ye na vie ya autorité morale na biso et toyebi ete bolamu mususu ya malamu ya koleka ezoya na mikolo ezoya base danga ya limité baza na confiance na autorité morale oyo baza sous sa bénédiction pona biso parce que grâce ya combat ya ACP lelo toza baeli ya Kinshasa et bazwana baza prête à tout moment ya ko accompagner autorité morale na ba circonstances nyonso étant en harmonie na base toza toujours ensemble pour na ba événement mususu malamu zoya Nasima ya omeli ba chant ba louange pe ba adoration honorable sénateur Gentini Ngobila Mbaka azwaki pe maloba pona kopesa matondo epai ya Nzambe oyo abikisi ye pe atalisaki toujours soutien na ye epai ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatou Beton et bongo pona batwana alobaki nini badongolo miso basali nyonso po badefisa ngai liwa lokola nyongo mais Nzambe na ngai Nzambe na biso a confondre bango. Coup de chapeau na les jeunes lions honorable Jean-Jacques Tembele Mbuku lui mettait toujours na simanayo.
16 janvier 2025, République démocratique du Congo, au 24e anniversaire, il y a le feu président Mosé Laurent Désiré Kabila, la Tinawana Fondation, Oezana Kombonaye, et Lengeli Mwamilou. Reportage Fabrice Lundovi. Nous voulons tous la paix. 16 janvier 2001, 16 janvier 2025, et Kokisi Lelo, 24 ans Mokona Mokolo, depuis République démocratique du Congo et Bungi Saka fait musée Laurent Désiré Kabila. Oyo azalaka assassiné na cabinet na ya Mosala. Nde na cadre ya kokanisa 24e anniversaire ya liwa ya musée Laurent Désiré Kabila. Oyo akufaka le 16 janvier 2001 na tina wana Fondation Musée Laurent Désiré Kabila va organiser le 16 janvier 2025 na ngonga ya 11h culte d'action de grâce et Kozala Bongo organisé na cathédrale du centenaire protestant Oyo Ezwami na commune ya Lingwala. Bongo na ngonga ya 13h30 et Kozala dépôt ya ba gerbe de fleurs na mausolée ya musée Laurent Désiré Kabila. Na ngonga ya 14h nde et Kozala visite na mémorial na palais de marbre. Pebo Simba, Pebo Ebake mémorial Oyo et Kobanda le 16 janvier Kino le 17 janvier, Kobanda ngonga ya 9h, Kino ngonga ya 17h. Tika ete lié bisi Oyo et comme la batonyon so. Musée Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple congolais, Akobosa na yo soki mokete. Mondia Kati, la République démocratique du Congo est en deuil. Witi Kobungisa, légende monene, Yakach, Edingwe, Moto, Nangenge, Info Ngala, journal, la peuple, avec le Belabino historique, il y a légende, Yakach, Edingwe. Solo, Etali, honorable Noran Bungu, na fondation, dans la Congo, avec formation, moko, et tellement qu'il a complexe, quand même, mon pemba, répond, puis bon, enseignant, il y avait école et belé, bah, qui cause formation, pour un cadre, il y a réseau des écoles de proximité. Reportage. Nazali IPAF, il y a Moamba, c'est le secrétaire principal provincial adjoint la formation. Ngaï Mathieu Bato, c'est mon nom. Alors, le autre Kusangani, na réunion à l'élo pour former le préfet. Na ba professeur ya DAS ya domaine d'apprentissage à sciences pour la nouvelle réforme to sali to initier ezali rep ezali nini ezali ba réseau ya ba école ya proximité c'est que réseau ba école ya nzinga basangana basala musala moko baba ko réfléchir na maimatali musala na bango kotangisa na bango ba mikanda ba programme tout consort c'est qu'on veut plus faire des enseignements en solitaire. Tout ça, c'est enseignement en communauté, en collectivité. Tout ça, on a avec la proximité. Et cette initiative est venue de l'excellence ministre de l'Éducation nationale, Maman Mineta, Maman Raïssa Malou. Et ils allaient soutenir avec les projets PAF. PAF, ils allaient PAAF, projet d'apprentissage, d'autonomisation des filles. Il y a un peu Poto iba kolonga kosala un enseignement qui soit uniforme ezalate que to tangisa bana na ba deux vitesses école za pemene wanda basana na nde muso tangisa bana nde muso bonto ke ndenga moko yangona tozali kosala des implantations manaki ko former déjà banda le 22 novembre le 17 18 décembre tozo ko planter poule par poule voilà pour ça tout cela wona poto meka ko Kotosa au Nintozoa qui bisonne son centre Nganda, Robert Sala qui bisonne basso. Voilà, messieurs les journalistes. Merci beaucoup, c'est vraiment une question qui mérite la réponse. Le choix de l'école, c'est par rapport à la capacité d'accueil d'abord. C'est la capacité d'accueil qui nous a poussé de venir ici. La salle est tellement vaste, l'accessibilité, on est venu pour ça et des deux. C'est une école aussi qui a une émergence, apparemment, et vraiment ça promet. Ça promet, il fallait des bonnes choses. Trouver aussi à faire connaître ça, à faire, pas la promotion, mais à faire connaître cette école aussi. C'était un coin un peu caché, mais quand on est là, on vient tous ensemble, on peut voir l'école. C'est les choix, les choix. Merci. École complexe scolaire Maman Pemba, kuna va pesa ka formation kitoko. Après 3 mois ya pamba ba élèves ya coupe couture, baza ko sala ba modèle moko et kitoko pe ya qualité. Liboso na bino tozana bana ya première année coupe et couture. Au bandai ko benga lobby 3e année coupe et couture.
toye kolakisa ba réalisation toujours présenter ba réalisation au bana biso ba sali après 3 mois de cours au tozalaki na bango ensemble tant bayaki bayebaki absolument rien mais lelo baza capable ya kotonga non seulement bilamba ya ba bébé mais aussi bilamba ya ba taille personnelle et même de grande taille aussi baza capable ya kotonga yango voilà binomo bomona bana biso batongi ba robe d'âme français na droite nanga toza eza na bano batongi ba bubu et na gauche nanga eza na bana o batongi ba robe na sima nanga eza na ba misusu batongi donc ba modèle les belé mais tozo présenter bino en tout cas ba travail fourni par nos élèves et tolobi lisusu merci beaucoup na excellence parce que awa bisika toza eza juste place toyaka kosala essayage kolata bilamba mais misala o nyonso tout esala mara na télé na biso bipai wapi tolakisaka bino à chaque fois comment misala na biso ezo kende liboso pona ba matériel oyo à disposer la biso na télé nde ezo permettre bana na biso lelo bakoma capable ya kotonga ba bilamba oyo bazala ngo na nzoto. En tout cas, merci beaucoup. Nzambe ya Lola, prière na biso ezaki abaksela ye mikolo ebele, à vivre longtemps parce que donc makambo oyo bana biso bazotonga ailleurs ezate hein na l'école mosusu en tout cas nulle part ailleurs pour mon bana ya première année humanité ce sont encore des apprenantes bazala débutantes mais batongi bilamba o evani na banzoto eza grâce ya ba matériel na ba machine perpon-neuf o toza nango na télé nde bana bazokoma ko réaliser ba bilamba balati en tout cas nzamba apambola ye nzamba bakisela ye mikolo ebele na se na moi oyo akende toujours liboso. Merci beaucoup. Excellence Néombo. Pota malonga pona bana na bino za potiva pipo kolo okomela yango pisa ka santé ya kitoko vitamine P énergie. Ah merci. Ya buinde bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baoni. Bote ma bodona Bino. Vamos kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah bah c'est kulia ya bango Protivap. Bandi badasi na bango ya babebe pro tala ba yango chata kitoko ntoto makasi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona babebe pro voilà que ça fait ta qualité pe ya kitoko place sur ya kosomba yango c'est mo limité papa kifa za wana pona bino ko ça fait ta qualité papa sinangai e utako apio Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko sa père d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la Sab asali esika pona ba congolais nyonso baye bana kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sa père d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAB epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sa père d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel ariketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala bitoko boye alors ça on les gamundele et puis les autres mais les autres diraient mais pourquoi pas te gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala mawato donc ezaka pona ko informer le sous maman la biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà on a pouvoir on écoute en Papa Griffe n'engage pas son excellence monsieur le président de la République Fathi Beton
il pas ya okutanga déjà nazala papa griffe artiste coordonné mais naye baraté pourquoi nazanga soutien pourquoi vous soutenez ngati ngam tu vraiment naye combattre ba chinois naye combattre ba expatriés naye combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en les jour na yo au lia batutu na fête et le moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac les à cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les que bolite le la ilk oye na dimna le le mort na dimna le mort attache le mort na comme ça le la ilk na comme ça mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali se moko na 7e rue Limité aux na petit boulevard Limité résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bopesa confiance et pa yande konabino sa père d'état papa griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali ndenge tolakaki bino na début ya journal na biso na plateau oyo toyambi bongo président fédéral ya Moamba monsieur Junior Loboko epa wapi tokolobela actualité ya mboka tolingi toyeba compte na ya parti na bino mapart na likambo etali constitution ndenge balingi barévise yango mapart position na eza nini na likambo oyo. Merci pour la parole. Merci. Ngalaza, président fédéral de Tcholoba, ya Moamba, Junior Loboko. Pour le changement de la constitution, je pense que MPC, ma part pour le Congo, il y a Etienne Tshisekedi ou Tshisekedi. Tout ça, le premier parti auto-annonçant ouvertement. C'est-à-dire on est pour changement de la constitution. Et cette constitution doit être changée et modifiée. On va changer, on va modifier. Il faut vraiment pas changer parce que ça a été vraiment taillé pour les étrangers. Les acquis taillé pour na banamboka. Biso mon avantage na biso na constitution les athées. Il y a ceux qui sont encore plus loin, il y a beaucoup de choses vraiment où ils ont permettre et ils ont bloqué. Je vais donner un exemple par exemple. Président Azaki élu. Tu vas dire 6 mois sans gouvernement Bima. Parce que quelque part, constitution bandé ko bloqué biso. Donc, bayi politique, bango bangai kaka, ba pesa ba kota na bango pour na gouvernement. Entre-temps, peuple congolais a souffrir. Donc, il faut tout changer. Il y a beaucoup de choses à changer vraiment pour l'intérêt à Congolais. Ce n'est pas pour l'intérêt à individu, mais vraiment pour les Congolais. Appui à ma part pour la République démocratique du Congo, Banda, Bondimi et Solo, pour aider le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à pouvoir ma part et donc pour se comporter. Activité, c'était vraiment une réussite totale. Je remercie ma cadre et la partie. Je remercie notre autorité morale, Etienne Tshisekedi. Je remercie notre président national, M. Espera Kamanda. Je remercie Maman Fanny, le CG de notre parti. Vraiment, ça a dit que c'est la réussite totale. Et cette réussite-là, et le mot d'ordre a été donné par l'autorité morale et par notre président national, M. Espérant, que le bandit campagne à sensibilisation pour le changement de la constitution. Vraiment, c'était une réussite totale et je pense que ce total, Toza le seul parti où Tozo soutenir le chef de l'État par rapport à changement de la constitution. Mamsous s'est prononcé, on ne sait pas pourquoi, mais Bissoto soutenir le chef de l'État. Tu vas bloquer parce que c'est le peuple qui gagne, un peuple Moutaza souverain. Bissot peuple. Na Congo lelo toza a besoin de constitution échange toza a besoin de beaucoup na avancer. Aujourd'hui quelle opposition Bazate. L'ancien chef de l'État M. Kabila, il a dirigé le pays pendant on va dire 18 ans, 19 ans, 21 ans. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais aujourd'hui tozo mona oyo président na biso Fatia Zosala. Toza na un programme à 145 territoires. En 145 territoires, il y a au moins 30%. Il y a 145 territoires qui ont été réalisés. Je peux même vous donner quelques chiffres si vous me permettez. Tosali a sali 331 travaux. Non, 731 travaux, pardon. Sur les 731 travaux, on a fait 414 écoles primaires.
où ils ont déjà réalisé. Tous en a 269 centres de santé qui est réalisé. Tous en a 48 bâtiments administratifs qui étaient déjà réalisés. Donc toi déjà là 30%. Tous en matin, je pense que monsieur déjà Sami, dis-moi quel président a déjà fait ça? Largement. Bateau Bazo critiqué ceux Tozongi encore en arrière. Quand il a pris le pouvoir, il y avait la coalition FCC Cash. Le président il était tout seul. Le président Fatih était tout seul. Bloca qui est. Mais quand Kenan est président Fatih, ça a été très compliqué. On avait le Covid. Covid a empêché qu'il y ait un président à ça. Covid, c'était le monde entier. Mais comment vous pouvez critiquer quelqu'un au moment que même en Europe, le monde, en Europe, en Europe, tout a été bloqué. Et en même temps, il a été bloqué sous par FCC Cash, on sait. On avait Tambou Mambana Sénat qui le bloquait. On avait Kabound, Janine Mabound, pardon. Abandeko bloqué. Vous voulez qu'il fasse quoi? C'est pour ça, à la qui savait bien que moi je suis le président et je connais la politique. Non, mais ça les autres qui est très bien. Nous aujourd'hui, comme autorité nationale, son mot d'ordre, il y a sensibiliser Batou pour un changement en constitution. Donc on avait organisé une marche de santé pour sensibiliser les gens d'un côté à Moamba. Donc c'était aussi une réussite totale. Et on est en train de préparer encore d'autres actions. Bientôt, action au Salama. Tozo Vandi Saba base partout dans Moamba. Vraiment pour que MPC et Kendeli Bosso soient toujours visibles. Je présente mes meilleurs voeux à l'autorité Nabiso. Je présente à notre secrétaire général, Maman Fanny Tchala. Je présente mes meilleurs voeux à secrétaire national Christian Moutela. À notre secrétaire général adjoint de la communication, Papa c'est que moi dit, avec notre interfédéral Cablo Bopé, avec cette confiance qu'ils nous ont donnée et toujours avec cette confiance de notre autorité morale et Tshisekedi. Je sais que cette fois-ci, c'est au Bagui MPC. Ma part pour les Congos. C'est quoi votre part? Merci, monsieur Junior Lobo, Kolanengo Dimi, Koyabongo, na plateau et journal, la peuple, info, linga, la peau, na Kosulana, yo, moi, Makambo est allé parti na biso, c'est ce qui info, linga, là, il y a pourquoi, il y a le lot, tout ce qui s'est amoté sans doute, ça merci. La Fabrice Lundombi, Zaki Bongo, na Sima, la caméra, Zaki assisté, na ARM, Bouya, la Riché, ma findimi, à Super Zaki, journal, Oyo, montage, et Sima, qui pas, Christian, Kengebe, une Fabrice Lundombi, la Vino, tout ça, n'est rendez-vous. Au revoir. Moule Sika Ebandi, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata, mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombe la bana Congo nyonso en général, pe bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier, bonne année 2025 na bino nyonso, pour la confiance bopesa ye, Moule Sika Ebandi, CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki mpe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance po CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntsaka vd CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.